Selon l'information Oyo tozui awa balobiti lelo Jama Kabunda azali kaka na prison résidence surveillée yango toyebite soki kosale makaka na makala entre temps ba informé biso que François Béawa azalaki ancien conseiller spécial en charge de la sécurité à président de la République Azui Bongo liberté provisoire bozele belé ya kolanda kan news weba ke mukolo ya lelo na suka édition na biso ndenge ezali rubrique ya divers tokope sabino mai o ezali koleka na TikTok jeune fille jeune garçon tata maman zwa kitifanda po kan be ya lelo ezali lengi makasi. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yazali kosala office ya président ya Sadek Ayambaki Bongo président ya Tanzanie Masoloni babetaki bolanda ba détail na reportage oyo. Merci. C'est pour nous un très grand honneur de recevoir la présidente, moi je l'appelle affectueusement Mama Samia Suluhu Hassan. Il était prévu, évidemment, comme vous le savez, l'événement que nous avons vécu hier, mais en marge de celui-ci, il y avait donc, il était prévu cette visite officielle de la part de la présidente de la République unie de Tanzanie, dans le but de raffermir les relations entre nos deux pays. Et comme vous le savez, je suis un fervent activiste de la cause européenne. Je m'inscris totalement dans cette dynamique de la libre-échange, mais je ne me fais pas d'illusions. La zone de libre-échange continentale ne se fera que par étapes. Oui, je disais donc que je ne crois pas que l'Afrique se développera sa zone de libre-échange directement au niveau continental, donc ça doit aller par étapes. C'est pour ça, c'est là l'importance des communautés économiques régionales. Et dans ce cadre-là, nous nous retrouvons avec la Tanzanie dans deux communautés économiques régionales. La communauté d'Afrique australe, la SADC, et la communauté d'Afrique de l'Est. Et c'est donc en se rapprochant comme ça que nous pouvons davantage renforcer les positions de nos pays respectifs et les mettre ces pays donc sur la voie du développement. Les chiffres indiquent qu'il n'y a à peu près que 16% d'échanges économiques et commerciaux entre les pays africains. C'est très très peu et totalement inconcevable. Pour devenir forts demain, nous, Africains, nous devons apprendre d'abord à nous unir et à travailler ensemble et entre nous. Et c'est donc sur tous ces sujets que nous nous sommes étendus, avec évidemment l'engagement de se revoir cette fois-là en Tanzanie lors de ma prochaine visite pour sceller ce qui a été convenu. Amis téléspectateurs, vous avez donc suivi près de 5 heures, concentration sur les relations entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie. Il a suffi de quelques minutes d'échange avec les journalistes pour voir plus ou moins quels traits de caractère sont incarnés par cette grande dame. Le chef d'État d'aborder une dizaine de domaines, le commerce, les investissements, les infrastructures, les finances, l'énergie,
l'éducation, la défense, la sécurité, l'immigration. Voilà les secteurs qui ont fait l'objet de cette rencontre de près de 4 heures entre les deux chefs d'État. Et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de le confirmer. Des experts travaillent dans chacun de ces domaines pour que des accords soient signés entre les deux chefs d'État. Ce sera en Tanzanie. Et que tout ceci procède de la volonté des deux chefs d'État de pouvoir approfondir des relations de coopération entre leurs deux États. Mutombo Dikembe na cadre ya investissement ou azali kosala na domaine ya télécommunication pe internet ayeba ki bongo kokene kotala Augustin Kibasa Maliba pona ko beta masolo Intelsat ndenge nini ba kokotisa internet na ba milieu ruraux bolanda ba détail na reportage oyo. République démocratique du Congo mboka eza na plus de 100 millions d'habitants et ezali kosenga que ba moyen ezala déployer en ndenge na ndenge pour te connectivité pe internet et comme bisika nyonso, raison pour laquelle star ya NBA pe oyo akota na entrepreneuriat pe business Mutombo Dikembe Jean-Jacques ayaki bongo kotala ministre Augustin Kibasa Maliba o atala kamakambo ya poste télécommunication nouvelles technologies de l'information et de la communication na masolo na bango ezalaki mingi lokola Mutombo azali bongo associé na société Intelsat oyo bakocha ba machine na bango pona kopesa internet na ba habitants oyo bafandaka na ba fin fond ya République démocratique du Congo na kobimana na audience na Kibasa Maliba Mutombo Dikembe alobi que ministre asepeli makasi ndenge ye mwana mboka azali ko investir sur le ministre de la communication pour faire la suivi de notre cérémonie qui a eu lieu il y a 3 mois avec Intelsat ici au Congo. Il est très content de notre relation et tout ce qui est en tant que fils du pays, tout ce que j'amène dans ce pays comme investissement. Surtout à l'obike, bango mingi bayaki pona suivi ya masolo o babandaki il y a 3 mois au Italie Intelsat po ekota kota. Mutombo Dikembe azali ko continuer ko contribuer d'une manière ou d'une autre, non seulement à développement ya République démocratique du Congo, mais mingi pe na entrepreneuriat o ekopesa ba Congolais misala o ekosala ke mboka na biso eke liboso. Côté ya Kibasa Maliba, musala ezali ko kende kitoko po malembe internet eloko pamba. Oui. Avenue Kasai bakonzi bazali kobeta yango karato boite Gentili Ngobila elongo na ye moko Fachi Beton bazali kosala musana Kinshasa kasi Kasai oyo ezali zonga ya centre ville eza ya kobeba ba détail bolana na reportage oyo. Kasai Avenue Kasai la Wenzayimbwa autrement dit awana na armée du Sali, na Kasai. On dit soit armée du Sali. Ça est bien des années. Donc au Lembi, des années. Donc nous là oyo bana benga tous les chaînes les cas déjà. Moi ce qui c'est pour tous les chaînes les cas déjà. Oh le ticket de ces chaînes ni. Mais Kinshasa na biso. Kinshasa exact na biso ah. Bon ni absolument kamo bina ba père. Avenue to bali manaka biso kopera ah. Wa mababende wa mbe. To yebi ke avenue kala. Donc, ce sont calculés bien Kasai dans nos camarades de Mobutu ou à l'Écalada, histoire est passée à Kala. Donc, mais si à venir comme à Bouzen, tu dois bosser à Bangouen et Kobosan. À venir, tu le bides trop. Ma boule Garaboui, nous sommes aussi pour des mambons, on a besoin de on a besoin de la COP. J'ai ma béléa. Donc, nous avons de l'État, Bozali. Si nous calculons, bimon Lazare. 0 mètre, Hazard, 0 mètre. Bimon Lazare, honorable, il y a Bissou qui s'est honorable, il y a Bissou qui s'est à un moment où tu comprends que tu as 0 mètre, mais tu as mis sur les gens. Tu as mis musika bakingabwa oza baombu tusoma kama belé pour bachata ko chabuyi mabanga na ba chantier pour yeza za propriétaire mboka donc et ça bien té au presque ça et ça il faut bien té mboka peut être soba kama biso tout monde qui dernièrement au saki na commerce yana zali bo sebo bina beto na commerce biso wao boba bo la ka so ke to ko sala bientôt mais to ko madika ba venir kutu ya kati ba ngonani o ni komini ni koni wakadi itaga ba osada itaga parce que o eza avenue principale pour que les villes pour les campagnes biso wao ba ka réseau les ka to ma ko badama mebel to bi de bele to lembi to bo biso biso be to mabele bino pété mais bino ba konja mboka bo ba pour ça pour la biso
gouverneur la biso aussi sika vice gouverneur je koko mulumba o so na pirio mais de ça la biso ça qui est bien donc tu comprendre est-ce que ba kondi ba zo mona we ba zo mona te ba négligence là surcharge tout ya bokasa charge ya bokasa ba ne o diminuer à partir de là ya bokasa kuna soki comme boucher omoni bakare côté moi balancement et qui à partir quand c'est le beba makambo ebele beba donc itokanisa lokola ke ba kobongisa nzela tokanisa lokola ba kobongisa nzela bazo kipe nzela te mais nzela moko za 3 motuya ezala no avenir à province ya chef de l'état c'est Kasai donc il fallait mokonza mboka atala makambo nzela et ozala kitoko makasi bataki bango pona biso donc lisu na biso za pa na bango tito baboé pourquoi nyonso air nyonso bazomona même honorable Chekoko ayebi alekaka amonaka même Jasmin Gobila alekaka amonaka donc bango nde soki ba signer kaka babi kaka lelo nzelo ebongi donc eloko moko kaka bango nde bato bafido bazofrui nango mpona gouverneur soki alobi kaka lelo nzelo ebandi donc eza eloko ya mokie pas gouverneur tant mosusu azobosana mais tozorapele kaka po pa na ye soki alobi kaka lelo makambo ebandi na leader Jimmy Mukendi po tomoni ke baction na ye donc par-ci par-là donc yango tozo soutenir kaka ya lembate yaka po toujours tomoni ko moi mikolo yo tobande komona ete mais avec présence na ya na Kasai na moi molobeli na biso nasi ezala bien na PC bambote sali leader Jimmy Mukendi ozangwa kadi Kasai bébé c'est un bon état ndele zo bébé ezali bambule belé ese bambule belé ata ba 5 ans 6 ans ndele za déjà obeba pour moi ça ça yebi kendele ya Kasai eza obeba balekalaka bayebi ndele eza kobeba eza un bon état te Chekoko abongisila biso nzela o tozali na gouverneur na biso gentil na abongisila biso nzela o ndele eza le seul ndele bimi biso na boulevard eza principal eza ya kokufa babongisila biso nzela parce que biso na marché moye bato bakota pe na marché eza te moye pe bato bakende na boulevard kuna eza te ndele eza ya kobeba makasi babongisila biso boulevard babongisila biso nzela ekoma bon état aza mwana kini aza kino ayebi nzela otanga azalaki mpe mwa moke abandoleka nzela po akende boulevard ayebi yango ndenge ezalaki ndenge akanisi mpo na kapela asesonge mpe mpo na Kasai parce que Kasai eza ya kobeba makasi. Merci beaucoup. Renouveau charismatique et catholique va organiser maman la campagne d'évangélisation du 22 au 28 août. Détail, bon on a un élément où Bien-aimé dans les seigneurs, sous le haut patronage de son éminence Fridolin cardinal Ambongo Bisungu, archevêque métropolitain de Kinshasa, les renouveaux charismatiques catholiques organisent du lundi 22 au dimanche 28 août 2022 à partir de 15h au terrain du collège Saint-Raphaël de l'Humité, première rue résidentielle, une grande campagne d'évangélisation sous le thème « Il n'y a des saluts en aucun autre nom ». Acte 4, 12. Bansolisanga ndeto kutani po ya kokumisa mokonzi pe po ya kosambela. Cordial, bienvenue à tous. Boye ibola mona bansoe. Chantons alléluia. Beltexco azali ko continuer ko fournir biloko ndenge na ndenge na ba congolais mikolo rentrée scolaire azali ko se préparer cahier à qualité kuna na Beltexco. Toujours na souci ya kosunga mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltexco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino ba cahier yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kala te awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltexco oyo yebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuni magasin ya Beltexco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo Simba pe
bakaye cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa bakaye ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise kimambango na ba boutique ya Beltesco okozala desiti tozana bakaye à 100 feuilles quadrilignés tozana bakaye à 48 feuilles quadrilignés tozana bakaye à 24 feuilles quadrilignés tozana pena bakaye à 12 feuilles quadrilignés kobosana te tozali pena ba stylo simba ezokoya ezokoma tozana ba stylo simba ya bleu tozana ba stylo simba ya rouge tozana pena ba stylo simba ya noir tozali lisusu na surprise mususu mbula oyo tobakisi toyina bakaye cartonné ya ba joueur kitoko oyo bana balingaka kobosana te balobi tangu ozali kosomba kaye yao vérifier bien soki ezali na logo oyo ya Beltesco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltesco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure oyo tolobaki te tolobi Beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Mobali ya sala ata présentation te kasi Mama Bokilo a komi kolia mbongo na ye. Est-ce que ezali normal toté? Ma part que ça m'a bé pour il y a d'autres gars ceux qui appellent ici à bani kopé sa situation et pas moi ça mais la maman na ye a bana ko ba maman na lâche a ba ngopé faible a bana pe bana la sa moi na libanda pour dire que déjà na kabila ka maman la moi ba 3000 ba 4000 et ça pour nga vraiment ça m'a bien. Le problème est que ceux qui abali moi si na ye dès qu'on a la possibilité que asunga kaba ba Bokilo na wana c'est normal. So na abali pété mais nataki nga na mwana na la santé mobali wa abali te yelanga olambo ngene bo mo na abali te mobali ngo po yebito olambo ngene pour na abali mwana ngai te na bina mbala ko akobala ete olambo ngene te po za malamu te eza éducation te olambo mobali oyo abali mwana yo oyo na yo na papa na ebo yebiye ndi boza kapaba kolambo ngona ye olambo te po nana bali ete nana bimite et pas na bango fofona bima bamona ke mobali ya mwana nga eza ye mais na bimi na tesko maman olembo par rapport à quoi par rapport à quoi par rapport à quoi olembo te soki nana bali mwana na yete fora ça symbole donc ça c'est symbole simane maman ko molembo na ko yebo ata azate maman mongo yango yo mwana na yo ndeza la kaka jamais sona na bali mwana na yete mama olia mbongo na ngate eza mabe makasi pona no mobali wana abali mwana ngate na kolia mbongo na ndenge ni na kolia mbongo mobali wana soki ya mwana ngai ayeko présenter ngai mama mobali yeyo mobali pa yeko bimaki fiancé ke na bala mwana bino abali comment ce qu'abali yeti nana so kabali na mtena olia mbongo na ite pona yebi ete na olia ndenge ni na olia mbongo mobala mwana ngase kabali mwana ngande na lie alors wabo ko ipsa batu ba usama mama bongo eza mabe wana eza ba mama lokoso nde ba otinda bana na kilokoso na kimoyibi na kindumba mama aolia mbongo mwana ya mwasi soki mwana ya mwasi ko lakse mobali abali mwana ye après mama bandi ko lia mbongo ya mwana wana oso mobali wana bali mwana ye te akolia mbongo mwana ndeni akolia ngotona za ba mama lokoso wana bazoko tinda bana mabe bon kolia mbongo ya mwana ya mwasi soki na babali ete eza na koloba eza un contexte eza deux contextes. Premier contexte eza akolia mbongo na ye soki ndetike par exemple ye mobali wana abimaka na libota aye déjà aye ndetike par exemple fiançailles aye a fiancé mwana bino bomelata moi jina ye na cadre ya fiançailles wana problème eza te mais soki kaka boye mwana moko alingi mobali ndeti bana so batambola ba désordre boye asi mobali boye olia mbongo ne eza pena bien te wana eza bien. Parce que soki na bali ete vraiment est-ce que maman akolia mbongo mo ya mobali wana soki na bali mwana ya mwasi te soki ke mobali ana bima na libota aza na droit kolia soki ayaka na libota se présenta abimaka nga mobali mwana bino bayebi na libota aza na muyibita mais o akotaka na fenêtre à côté là par exemple aye donc aye azwa mwana bino kwa likangu mettons aza likangu na ye akoyi jamais kolia mbongo likangu
parce que likango esala penda eza pena propreté mais to éviter parce que eza na ba misusu baza bande na mama mila makambo mama misusu peut-être epatinda amwani akindo sala mambo mais pour na ndenga logique des choses mutai makambo mwana osala ba bêtises okenda eza loko oza encourager les mal donc eza loko moi encourager les mal mwana yo ke ça kindumba yo pozo so mbungu ne ozolia eza parce que pour que ye bokilo ne wana abimina noté pa na bango ba yebi ete so alembo ngone za lokola asali lisumu po na vie ya mutu atake ngai naza responsable na oseperolia mbongo ya mwana o na ebike mobali na ye ayiko kulima epa na ngai TikTok nini ezali kolekana kuna ba detail bolanda elema oyo mama o basi ya makolo kilo na lingala pena biebe basi ya mababe basi ya mababe o bakenda wawa te ho ba otula makasi nzambe bando bandaki ndumba yaya ata TV para bino somba te ata kitsa dessin animé osomba te ndako ozwaka te ata mbongo ya biloko kolie para bino otikaka te baosombelo na lipa yaya kindumba pema luka eloko kosala luka osala commerce luka mosala métier ya koluka mobali asalelo nyonso esila makambo wana ezalaka susu te otamboli na mokili baozwaka te oya kilo wana libabe na TikTok bando bandi obina otikala kutu presque soki sexy soki ndeni baolingoka te tino namona te yaya oyo eza libabe luka mosala osala luka mbongo tranquille batiela mobali motema te tiela mobali motema eza métier yango yayoki ndumba eza don ou bien eza métier ou bien eza nini nazoluka nayeba non lifuti nango ezaka maladi ou bien infection yaya luka eloko kosala ekesala bien baotonga o déjà na famille na bino baotonga o so bimika ntango odekushaka wana oye oyaka neloo te apa talo simbi na maboko lipa te ata ko morso dendo oyaka nango te epa na bino tika eloko te mais non ezala te basi ya mababe nzambe na ngai yaya luka elongi ya nzambe bando bandaki ndumba TikTok etolembi yo na TikTok obini mingi otoki pe mingi mobali oyaka te yaya église kuto sambela na minoko nyonso tia langue yo sambe atina ki chinois mobali oya te libabe kotula pasi luka mbongo di telema ko luka mbongo baninga na baoteka makalo leki baona ni baoteka fufu leki baona ni boniko to mona baninga pe baoya balakisa bakabelo ba publicité bato baoteka TikTok eko bongisa bato pe na affaire na ko luka mbongo eloko osala chango na TikTok yaya pardon pardon ko lobisanga te tika Tokomina suka ya Kanbe News ya lelo premier magazine epesa bino information en continu kasi na lingala botika toujours branché na site na biso topé na chaîne YouTube KNB News ba information zali ko continue kuna en continu a tuze ko pesa bino actualité siki soki eloko leki a te bosana magazine magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino